Au fan boyni. Non, c'est les filles centrales dans les Sengai, au-dessus de l'ambon. On a besoin pour qu'il y ait agence. Non, c'est la capelle. Siko yo obanga gate, siko fana tata no ochebo, lukula mbali na yoko. Ozo yebse ba projet pour ça na famille na bino. Non, ils ont chine portage. Ils ont chine portage. Ils ont marqué ma grave. La fin d'abord. Oh. Na kashi bala kiti no convenablement terre. Hein? Dans ma relation Tony. Dire c'est un arme. Dans ma relation Tony. Oh, Christelle ndeni nango. Relation nanga koka nanga. Ongo commissaire yuna ndeni. Te blum sozala. Bino kuma ke beach. Lo fana na. Hein? Obenga bilo mususu. Bino mbale kuma ke beach. Bukacha ka braja te bukenda ka beach te. Siko koka na ngai. Yo mema mwene na mko. Elle kamba beach. Zana expliquer onga moto. Papa yé, ata na relation te. Nga koka na nga na banda solani kana ba réseaux sociaux. Mama ni mbikai. Na mama Bobette makusa. Ba ontu apesa nga muntu wana. Na mona na nga yete. Mais erto banda solani na ndo kante kaza muntu ka normal. Ana yo comprendre kaza na ekoka. Papa no kini wa. Na tika na nga yesi comme soto banda na Christelle na passé Christelle ba comment sona Christelle. Siko banda ka ba solana Christelle. Et comment ka likonke boy Christelle. Ata yo moko papa nga na sepe na mbé. Siko na salieni. Yo Christelle. Na solani papa na solani na nenga bien na ebité. Na nenga bien na nenga na bisa ko na bien za ko ka solana na likoli. A négliger na ba paix. Siko azo solana nga azolelela nga ba doléance. Siko na sande. Et pour ce que yo importance ni ko pesa. OK. Importance ni ye moko. Azo sanenga. Papa mwana mutatinda Jeep oyo. Mutatinda Jeep o. Mutango yazo betela lisolo. Motoni. Azo betela lisolo koka. Atinda Jeep o. Akabe nenga Jeep oyo. Ay! Christelle! Jeep o betela nga lisolo mutatinda na koka na. Mutatinda. Oh non? C'est que Jeep on a OK nango. Papa. Maman il faut qu'on à niveau considérer mou. Koka kuzala koka ilakika sana droit vite. Kuzala équipe peka est-ce que agent mutazana droit vite. Papa to ndamba na bango ne Christelle ta kosaka na tena biso ka bona OK na Jeep o. Eza yo. OK na teza nga kabela nga pona so. Maman apesi e cadeau. Pona nina so chaka e. Relation na ngai. Est-ce que elle apesa ki cadeau ebisa ngai? No yebsondeni. Oh. Mais linga no bebe toli so na ete est-ce qu'on a yebsondeni? Christelle. Oh. Parce que la bête tika mambwana esanga bo. Oza pena obike nga pena sona linga kina nga pe koka ngo pena ya solo penza yo moko wa beta nunga pe virunga. Nga beta nga virunga. Poza genre nanga te na fia mo sinzo te. E bon sko ya banjo kabelo obeti nga lisolo te ponto nga moko na akata kabela nga fite. Oui, au kabelo te pozo considérer te. Mutu abengi okatela pela. Papa wana ni ngo kote na mwana. Nazo kote te nazo ibso réalité. Mama vio yeza na ba réalité na ba surprise. Pour muta busolo la batinga kombo tango yebi kaka za koka okati okomu kwa kisai ka yango jipi jouati papa na osongo parce que a relation na ngai mama bolinga te na ya na yoza jipi po jwango yaka na babeki po ezo tambola na opete yango opete tambola kana biso mais Christelle yebango omoni yo banda lelo oyake pa na ngate oluka ngate po ngana na pesa ko ba relation te o sala la ki pembe no te po ngana ki pembe na ki mnena yo pembe o sala ba relation tout monde peut ba chona relation publique à ministère te ba otanga kala te kotela moi no ko na za tata ngana na tata te yango kote tala o sala tuka na tala simane kotula pasi yo mukamsho eza na Orlando na yo pesa simane o talo libocho yoka yo zela oh mama ezalaki likambo kendo benga ndekuna ya voyou te papa kolakisanga tenge yo mtu oleki nzambe na kimia nayebi kozokana osala mabe yo moko ere yango oyo okana osala nini papa omoni ba bien matériel ba wela yango te oyebana moto maternel azali awa seka bino bokufela te na famille bien maternel omoni jeep oyo bozobetela tolo eza jeep ndeko nanga mwasi zela omona siko somo o comprendre que nduse kosala mama bepe koti jeep ebimi na mutu parole eloko boza na bape invité mais boza kolobela ngo c'est comme si boza na bape invité moko intangible na maboko na bino mutu ko bozo wolela date de matriculation ejate mikanda na mweza na chauffeur ajate mikanda nyoshe mutuka batie na kombo ya mutu mususu
est-ce que expliquer que histoire ndenge za neti ozomona histoire anoche papa anoche sikoyo koka wana sa koka na nga koka na nga tosololaka na ye nga moko nde na néglige ye meke nga moko na bande konéglige par rapport ye andimi na ye baotindela na voilà koka na ngai o nde bondolo bakoka aza koka te aza kikata o kikata yango mpoka ngo loboko ndere moto asala mingi na banki sikoyo fieri wana ya kofana na loboko koka na ngai ata yo moko papa nakeka na kana obiso tona kamusu ndeki na ngai jipo na ye natieli bamakelele yango oyo siko ndani napesaki jipo koka oyo azoya lokwa mutu bazotindika na libende nde mutu apesi jipo aza nani kikata nde nani mutu akonfla azali mobali na yo azaki mobali na matondo kola ba réseaux sociaux tikafanda bafuka bakota makambo ya mafiosi eza makambo ya sérieux ntango ozokotana buzoba na bango bazomona lokola yo na bango boza meme po bango bawelelaka koka yo akoka na bango papa yo akoka na bango momoma boyokaki na telefone ezalaki ngai o njonji na tolingaki kobenga yo mpona okata likambo ezawa mpona eza na place nazokende na minute oyo kongo ekwei na problème moko monene ngambo nazokende okata likambo yango joka tabulei atikaka bana misatu mosusu oyo babima te na liwa na ye nani bon marley brisiley na matambi vumbulei njoka baza bana ya tabulei babimi nde avant na mama équateur brisiley okotindelanga jipi wana te deko yokotindelanga jip o te ozotindeli kriste na ndenge benga nde ozobenga ekoka na obenga dekol fois mwana mwasi oyo naza na posa koyoko te naza na posa koyoko te na obeto mabe makasi noko nasi na respect natelemi limbisanga ndeko nayebi grandnayoko sibibu nayebi koza biro okomprendre mutuka oyo eza ya ndeko nanga mia orelation na bino esika ebanda bobandengo bino mibale ye azala te nde ya beti mosinzo me namoni yo oza mokola buzoba oyo oza moke jamai okozwa mwasa moke ozwa ndeko nanga ndenge azali problème papa toyokana makelelo bocha akoka yango tozali na mamutu banosala ye mpo kata makambo boyoka pe problème eza te oconforde papa te te nga te nga naza rapproché ya ve mamune tosala nga kombona nga Ezia kombona nga Ezia boss d'école alobi boyoka ye olianga na abonnement nakendela tia abonnement pour ezalaka yokana ni boss d'école aloba kata likambo oyo kombona eza décodeur très intéressant il y a du bingo koka nanga koka nanga ikasaza koka nanga bon merci usala wana beach te nayoki donc mutebicha kutinga mutu mutuka boyi en tout cas nasengi bino 30 secondes na sola moke na Christelle osola kaka soa yo simba te papa poza na minimum ma respect pa moi ça liboso yo pe boni boya basola bango awa me ngande mutu na okena ye lelo yo kasi soza kurune biso aba kurune bati so yo ka ngwaka na barumbu premier yanka ngwaka ngai pour votre information sur l'opération du Kofi là mutu na lancer système papa oui donc nazanga mote oza pena mutu boboyi rapproché te mais plutôt toza belé bagarde belé balibanda belé toye complet omonanga décor oui papa tika ba jojo sala papa osola mokonzi soki oyokaka général ya Filemon
oyoka kombo wana ya Filemon biso pe papa famille na biso tozana soldat soko oyoka colonel grade akumba non génération ni kafuta soko oyoka papa colonel Daniel Leko mwana général Leko famille na biso il y a ma tête force de frère il va tirer lieutenant na boya c'est mon frère ah bon biso de to laxi bango formation ndeni ni okoko yiba parachute likolo oh papa parachute ba yiba ngo non parachute ba yiba ngo cheka parachute ya lokola manga manga na ndenge nini parachute eloko ba porte ba omoni yo papa na omoni yo yo kana mbebo ekelo na film te abeta ma film te Jonga okonzi yo zo cancel kwa na obanga yo so no bina bando kosteke yo oyoka pasi usana mo lobe l'accent zela muto yo zo banga zwa ka bata boeto so sentir on cache les points comment luka ko sande tatanga ti o etango tena tanga na yebi mokonji bengelanga bagarde ni mokonji oloba mingi mokonji bochunge bobetika debala na beta tout le monde na beta tout le monde mais na posa na loba mokonji na sola na tikala jamais aux akoka ah bon papa nga sali ba formation nena ndenge mingi na kutalongo ba problème ezama babasi na meka ko réfléchir na kosa nini pona trouver ma papa ngo kutana ba problème en tout cas wana eza posa na ngati mobali na boso bakabona ka pona bise kako na tikalo kolinga miyo papa na boy na ko beta maso na ngati moi sina na bimisela maloba bolingo eza Christelle si boloba kenga na mobali miyo ma ayebi aloba vérité na tikala jamais kota mobali ne miuma alinga mbongo na nga malinga nga mutute na tinga miuma ba photo na lakise makoloke na koka miuma fininga je de message c'est normal c'est normal na message parce que ça ko kanga na obalo et d'information mon frère mutuko eza Christelle te eza pour na papa Christelle azana ona sokela na lupa mais na regretter papa pe afininga koka mona retirer yango ah papa non papa yo momo na yo groupe à WhatsApp Koka. toi administrateur WhatsApp choka mtaga faut retirer na komela makanisi Jeep wana kopesa nga ngote papa okobomisa nga na famille okobomisa nga kopesa nga ya ngote ebe ngozo tsamusapi wapi okobomisa nga papa okobomisa nga alobi yo te azola Jeep wana na komela makanisi ndeko na nga asokola oya kuluna mokonzi yo alobi oza teti tena teti papa bolimbisa vraiment olingo sala na ba famille ya bato olingo bandosala na famille ya bato moninga nako risque kutobetanga masasi mena tika histoire mpona ndeko nanga telema surtout yo no s'adresse na zelo sisa eza bangi zela eza bangi lunga okima ozo okima eza bangi nakangi bato boye tout osambo yo be mukozo pouvoir muto liboma te eza bangi ya bangi epuis soki bangi kokamwa olotambola na elonga bomara nozotambola na kimbangu ekosimba te eza bangi ataka ndenge obenga bope ya bangi okomanke lisusu ya bangi molongwa nyonso osala ya malamu to mabe na nalobi administrateur WhatsApp retire eza bangi ya bangi nyonso eza bangi na moto antuka pardon na ye touche nga na pardon na yo netininga nayebisa yo prochainement kosala mosusu motu mosusu te koka mpe abona tande bakabenga jeep olobi nini bakabenga jeep